Maintenant, le Belge au Bakitaki na aéroport ya Maniema na Kindu, baza déjà en RDC, bakoya misusu baye na ba instructeur, baye d'abord ba instructeur au bako former ba soldat na biso ya FARDC et puis ba misusu bako kende directement na front, une affaire à 500 militaires belges au baza na front et puis misusu bako tika la wana comme instructeur ba former ba soldats na biso par rapport à ba drone au baye nango, par rapport à ba tactique de combat, par rapport à ma kamnyonso. Bakitika kate na aéroport ya Kindu, baza pe na aéroport ya Kisangani, les Belges au baye. Pourquoi la présence des Belges? La présence des Belges est pourquoi? Parce que beaucoup de monde sous la présence des États-Unis et Koya. Beaucoup de monde a sous la présence de Russie et Koya. Pourquoi? La Chine et la France baza toujours derrière le Rwanda. La Chine yazota la commerce naie a tekela biso CH4 awa, tekeli biso CH4 a tekeli Rwanda anti-missile ya frappé CH4. Donc comme ça qui guerre à est le rôle la commerce naie. Donc ba chinois baza ba aventurier. Bino boye signer contrat na gouvernement congolais. Bo rassurer biso que CH4 loko upanzango zate parce que na guerre à est tout perdra une affaire il y a 4 ou 3 CH4 comme ça. Et panzana na ba missile sol air ya ba Rwandais wana. Parce que CH4 wana selon technologie ba chinois ba baki que même ata ba missile ba français ko panzango te. Donc yango mo reza na missile na yango moko po panza yango. Alors tu comprenez te une affaire à DCH4 koyaka na batak moko bayaka nango or que ba chinois ba tekelaka Paul Kagame metant ba kendaka na Chine. C'est moko be président kendaka na Chine avant que une deuxième fois or ya kendaki tour asuka ba kendaka na ba Paul Kagame. Président akuta na président chinois, président Fachi, ton akuta na président chinois, ba solo na président chinois akei Kagame pas solo pe na président chinois a mêlé ba minéraux, azu atekeli ba anti drone ou ya biso ya CH4 afin que akikopanza na est. Parce que ça là ka bango musala. Et puis na tongwa lelo ka o na loba lelo to le 26 mars. To tu peux ko panza système ya missile ou bande ko briller radar na Goma na Bukavu. To tu ko panza ngo kaka na tongo ya lelo na ju information na kaka siko na zo loba déjà 9h31. Na ju information na. Alors on a zo balancer ba vidéo nyonso pour que botala parce que je suis en train d'enregistrer indirectement. Enregistrer indirectement après je balance donc c'est juste ça. Et puis à part ça, tout bas que ça sous information, il y a compte X à moi dans Museveni à bloquant, ça c'est pour la deuxième fois. Donc il y a publié ma bêtise, n'a pas bloqué. Pour la fin, comme il y a M24. Le M24, baza banani, le M24 baza batoyo ba kabila bongisi pour baya ko attaquer Grand Katanga. Bazo ko attaquer Grand Katanga na but que ba récupérer lithium oyo eza na Grand Katanga na Lualaba Kolwezi machin. D'ailleurs na Kolwezi ba uta ko kanga équipement d'armes moko boy kotaki na ba mituka moko je sais pas ki na ba carton ozomona ba carton neti ba biscuit et bimisi bikoti ya ba soldat ebele une affaire ba 100 ba classa ki yango ba militaire baza na Lualaba Kolwezi ba mona ki yango vidéo pe eza na hotel bino je suis sûr que yango nezo leka déjà donc yango wana ba bisaki bikoti ebele na kuna na Kolwezi na Katanga toujours na Kolwezi et bon to bien encore Grand Katanga parce qu'à l'époque nde bakabulo ba province on comment embrouiller bato donc na Kolwezi kuna nde place bazwaki biloko ya bongo donc Kabila il cherche toujours les manières à créer des ordres na Grand Katanga bango bakasaki na Nord Kivu facha ko ya ko négocier mpesi bino Nord Kivu bokoti bokasi ke bokangi Kongo nyonso komeli bino bololo Bokoma oluka bokanga Kongo nyonso ekosimba te papa to wana bino maele donc Kabila osuka mabe comme Denis Le Salobagi amona liwa donc soke bité tu vas mourir hein na mande fois pemba na pina to sel on va rafia to la tata na luketo donc c'est juste ça et la suite des informations je pense qu'aujourd'hui je clôture par ici parce que on n'a pas trop de gigas avec 4 gigas ça suffit pas donc il faut plus ou moins 10 gigas pour que je reste TikTok ça consomme trop donc bonjour et bon débit à Mokolo, il y a mercredi le 26 2025 on se voit